soki oza lokola parent oza lokola papa ozoloba okomodire mpe mwana en tout cas vie fosola masanga tosopana se abia yuma yo ngete bobo ngana paye boki bio paye boki na ndenge na yo devait casser c'est na misère misérable ba ki ba paye boki ngabi vie fosopana se po malobo olobeza ya colère ya ngwa réponse. Voilà, alors, Torozon, parce que je les amis bello Toroso là, par rapport à Feu King Kester et Ménéa. En quelques minutes, tout mes cacoyés, moi, parcours non au banel nini, c'est vrai qu'on a présentation, je vais expliquer monsieur le salarié. Mais un parcours, tout au banal nini si au comalilo, juste en quelques minutes, tout des affaires, Moussa Nanga, ils allaient à Kouzoua, n'importe qui, pour que Obi Misaye, pour que Osala Moussalo Matisaye, pour que Osala Bouye. Des affaires, Bandaki tout d'abord, na ville au Kwa Montunyoso. Un jour, la Koutanaki na grand frère propre, le nom de mon Zamba Bengi, comme on a dit King Kesser et Ménéa. Yé comme vous avez quoi mambo, à Taliban, quoi mambo zaki na français, na lingala, à Pesaki Kombo ya des affaires. Il y a des affaires et Tikalaki. Bandi negi ba réalité tout soit vie ezalaka. Il y a comme na moment moko. Bio kutana na mon frère Gabi Shabani Record. Je suis mécanicien. Naza parmi ba cofondateur ya Shabani Record. Misala et salami ou mokili yebi. Après tu okutana pe na ndeko na ngai honorable Serge Kayembe. Honorable Aïko Sala Sec Production, la carte à Sec Production, je suis parmi les stratégies. Voyage il y a Sec Production parce que nous avons fiet, nous fiet wana ou chaque année tout ça la kango batus bayebi. Alors fiet ya mbalo ils allaient de 24 au 26 il y a mois ya juillet. Donc, il y a aussi vraiment la réalité belé, il y a un monde qui permettre biso. Et permettre rapidement pour la préparation. Tu as chaque fois tout ça a toujours la stratégie na biso ça a mis au niveau ya côté ya ville. Mais tu as cas moi qui on a niveau ya bibois ils ont la place moko nel kabobo ils allaient vraiment flat moko posé, endroit moko posé, où vraiment mutako kolia kitoko, mutako mela kitoko, alors tu préfères que tu ça la partenariat na biso na monsieur Kabobo ya Maneli. Ce qui ngana benga kaye Kabobo ya Maneli parce que mitema wana ya batu za mitema moko ndi na lobaler nyos. Natala ki mwana mobali wana solo naye natalié na vivre ye na pusani pembeni na ye na solo naye. Namoni na mboka na biso soki toza quand même na batu ya jar wana na banzi toko kontaka kaka te ke bakonzi basala bo pour mitema ya batu ezali. Alors des affaires non qui au cité 3 noms autour mécamment ko solango en long et en large donc au cité comme King Kester, le feu King Kester. Oh, Azasuna Bissoté, c'était comme il y a le président Shabani Record que je salue en passant, il y a Congo Web Télévision, également on a l'honorable Serge Kayembe que je salue aussi, il y a Baraka Télévision. Alors, des affaires, est-ce que quand il y a ce rôle nini au banda qui a joué, pembeni ya King Kester et Ménéa, aux alaki au banda qui a nini? Par rapport à en tout cas, na King Kesser Ménéa, nazalai comme litoi naye, liboko naye, likolo naye. À chaque fois ndoko loba, ce qui l'air mususu pour na ezana jour mususu, wana l'air au sala longue histoire. Tanga au sala longue histoire, na banzi nagi na mobo occupation moko avec un ami
Elvis Mbaki aza na Matadi. Na kati ya mile na biso yaki jour musu vi alobi na ngaki yabi ah mais ngana comprendre na bonse tubande ko yena wileri tuzalaki na DPK Misère misérare via zaki na studio na ndiayi alors na kati ya studio na ndiayi na yebisi vie ki atomoni des affaires à Libanda via bima petit yo ngamu na sala yo biloko tikala kaka nazwa prise otambola oloba koma yo kotika ngana bambekre kakumba yo za litoyi nanga likolo nanga liboko nanga est-ce que pas en plein air, vous avez quoi parents, vous avez quoi papa, vous avez quoi vous me dire, moi, en tout cas, il faut que ma sanga tout se passe. Abia yuma yo, ngete bobo, on a payé beaucoup, Dieu paye beaucoup dans les nayo, des vrais cassés, c'est la misère misérable, qui va payer beaucoup, il faut se passer pour malobo le baiser à coller. Il y a une réponse. Voilà, alors, Torozon, là, parce que ma soeur les amis bello Toroso là, par rapport à feu King Kester et Ménéa, mais na parcours na yo le bi que cofondateur na été à Congo Web Télévision, mais quand on peut éclaircir biso par rapport à wana. Non, et pas à Chabani Record, l'air tout ça là qui l'idéologie na biso. Chabani Record, il était toujours le PDG de l'IDR, comme il est aujourd'hui. Azal est contournable aujourd'hui, la Katia Moko là au bout ya Italie, là où le bagage c'est. Chabani Record, ngam na ne s'occuper na artiste congolais, artiste comédien. Donc o itangama ki artiste ezalaki uniquement o na banzi na époque na balero wana bato bamonaki musala mingi salamaki do bazali. Ezalaki à l'époque Gilbert Biladi, Albingob. Alors, est-ce que vous voyez, ça dit ton apport na Katia Fiet, tout soit na Sec Production et Zanine, que vous allez pemen peut travailler pemen pena honorable Serge Kaim. Na Sec Production, apport nanga. Na za stratégie à la Katia Sec Production. La Katia Sec Production, en tout cas, tu auras belé na Katia où tout ça là. Dernièrement, tu as bientôt besoin d'un album il y a Brigade. C'est commis presque na suka album ya JDT na minute au JDT Morocco aza na kati ya Sec Production tuza ibele na kati mutu na mutu azali na rôle oyo ye ajuaka mais avantage na kati ya Sec Production parce que yé moko na mutu d'abord Serge Kaimbe en tout cas nako benga ye comme arrangeur nako benga ye na ba catégorie tout donc aza genre garçon moko soki genre papa ou soki vandelier loko beaucoup za la 10 atabino 9 bouquet mais abunda toujours loko wana zo fruit quoi c'est pour cela que j'ai vraiment l'amour de travailler aussi avec lui. Oui, mais est-ce que des affaires au courrier ça biso na ma information na biso poto zui que yo na papa Wemba boyo kanarati en fait ça problème ni na sécurité éclaircir biso une émission c'est en ligne toyeba qu'est-ce qui se passe entre yo na papa Wemba Na bien nga na kubanda boyo kanarati na papa Wemba. Base de quoi? Carrière oyo papa wana asali tilelo na contribuer à ta créativité na kati. Ce qui n'a contribué à quelque chose dans la carrière de Papa Wemba, il a voté marqué pour que na lobaboui. Papa Zali, artiste, Yambo Kanabiso, artiste Mounemi Yambo Kanabiso. Tout ça très bien. Azali vient donc celui qui a solo la ligne de solo. Donc en tout cas tout ça n'a pas problème. On les a battu qui il y a toujours la polémique il est au papa. Et en plus à l'époque, mon oncle, le grand qui d'ailleurs c'est un beau qu'on a vu ce bon goût. Azala qui n'a vu la musique. Tu vois? Donc il faut n'abandonner les moments. Pour les loyaux, le problème n'a pas c'est notre vie. Pour respecter la réalité. Voilà, alors est-ce que vous voyez les lots des affaires à d'autres travailler? On a des artistes nani. Parce que Babio Lelo aime ce gros artiste boye bo travailler naie bo signer contrat na suka nango masole be barakaka. Alors siko Lelo aux artistes nino yozo travailler na bango. Par rapport ya o nyos tout ça là. Je travaille presque avec tout le monde au soli kamba les amis.
nakoya na kosala donc naza na bango presque tout na contact. Jordan Koussa aza na studio na Paris. Donc ceux qui ont besoin d'anga nazalaka na ye. Mon petit frère propre on a bengaka être vivant fallait popa. Nous a toujours un contact très bien. Fait rigola tout j'ai bien piana Werason brigade ba Fabigas ba Bazaba bango nyoso def defa au matumona. Donc bango tout artiste presque tout. En tout cas tout a très bien. Dernièrement karma pas. Il fallait tout ça là oyo comment il fallait tout ça là mais programme nango possibilité ezaka cadeau que nazawana pour na bango. Donc mututu azana besoin ya likamu. Donc en tout cas nazaka vraiment na point moko te que musicien botoyo kana kana yete ou artiste boyete tite. Nga musana nanga ezali pour que na ya ko kotsa différent na poche na ye. Soki na kotsi différent na poche na ye et différence ko ye ko ya ko bima pour ngana lia. Tu vois? Alors pourquoi faut tous en a problème? Voilà, merci beaucoup des affaires. Alors, tout ça, nous avons que tout mes canons sur la par rapport à 3 noms tangele biso, tout ça na côté il y a feu qui Kester et Mini à on baki que azasona biso te tika biso mais l'artiste ne meurt jamais. Tant qu'il va œuvre nous continuer en tout cas azara na biso na côté musique naï. Alors des affaires les lots si ou soit par rapport à l'information un peu aujourd'hui des affaires yonde mopandi famille à King Kester et Menea est-ce que vous confirmez les biso pandi ya famille à King Kester et Menea te na vivaka na vivana famille wana comme famille nanga d'ailleurs si on a talisio bien que aujourd'hui à Jonathan nango lelo par rapport à Jongai na yebanaka na Menea nazaka na ba 14 ans aujourd'hui to continue na ba 5 ans. Donc nazalaka toujours na famille wana nakuko zala na problème na kata famille wana te nakuko panza tout d'abord famille wana te kuza famille nanga wana zaka ba chose ya bato vai na coin uzangi likamba oloba oli otala l'air mosusu poti eza na simba famille na yo otala ka ba faire famille ba donc naza na problème moko te ya famille mobiala naza bien na famille mobiala donc non mais bato il y a Madame Florence. Il y a plus aux côté il y a Madame Florence na bana na ye mais bana o mususu ba maman mususu yo ligne ko s'occuper na bango te. O ligne ko sangisa bango pété. Pourquoi? Maman na moni ndenge na cour Florence azali mama bana na biso azali mwasi oyo toyeba kopesa respect kombo na ye tosola yango mingi na bamedia mingi te wana ezaka pour que bato bazoloba n'importe quoi pour que bacréer oyo bakoba kocréer namoni oyo nga na kobakisa na kati te donc aza mama bana na biso aza na respect ebele mpa na nga nakoki kotanga komo na voilà puisque lingi bon alors il y a ce artiste nini au lelo ka travailler na bon je travaille presque avec tout le monde au sol kamba kosala ezali nakoya na kosala donc naza na bango presque tout na contact. Jordan Koussa aza na studio na Paris. Donc ceux qui ont la biso d'anga na ye mon petit frère propre on a bengaka être vivant fallait popa. Nous a toujours un contact très bien. Fait rigola tout j'ai bien piana Werason brigade ba Fabigas ba Bazaba bango nyoso def defa au matumona. Donc bango tout artiste presque tout en tout cas tout a très bien. Dernièrement karma pas. Il fallait tout ça là oyo comment il fallait tout ça là mais programme nango possibilité ezaka cadeau que nazawana pour na bango. Donc mututu azana besoin ya likamu ko ça na des affaires naza prêt à ça na ye donc en tout cas nazaka vraiment na coin moko te que musicien botoyo kana kana yete ou artiste boyete tite nga musana nanga ezali pour que na ya ko kotsa différent na poche na ye soki na kotsi différent na poche na ye et différence ko ye ko ya ko bima pour ngana lia. Tu vois? Alors pourquoi faut tous en a problème? Voilà, des affaires, je salue les généraux des forces ici à Landa Bisso, mais moi qui sont sur mon cas, qui est habité par rapport à nos latina bilamba, c'est comme si car ah maman, on est makamba bilamba eza vraiment domaine nanga telem suna loba parce que mon l'air mon abota maka, mon l'air abota maka
eyebanaka mwana ngo ndenge akokola oremarkaka eza na bana mosusu soki omemi mwana wana okomona kushi balatisi ye ezokita tia na motuna oke mwana na mpela kokola akozala na difficulté ya pantalon mais ezalaka na bana mosusu lero ozomema ye ozomona makushe evandi donc elakisiki mwana wana lero azokola akoyeba ndenge ceinture face oyo na loketo donc likambo elamba vraiment eza tobotami nango tokoli nango ozwa yango epai na ye non nazwa yango epai ya defao te nazwa yango epai mpe ya kinkeser mene ya te nazwa yango mpe epai ya papa wemba te nazwa yango epai ya motu moko te elamba bakulutu na biso balataki biso bana tomoni pour la correspondance mpe ye toyei kovanda defao matomona oyo yanga nabengaka defao en tout cas nakuta ye nanu tout d'abord na elamba nakuta ye tout d'abord ayebi elamba bomoni entre bato mibale so baye kokutana baye kosangana bakomodifie lisusu d'autres choses donc mutu moko c'est le langage oyo nga nalingaka te na biso na bakongolais mutu nasala boye ngamu nasala boye bapeso mabela bikeko osala mutu botia mpe bamutu atambola otambola utasalaka mutu aza te eza étoile oyo oza nango na moke oyo oza nango na mwa moke onga naza nango na mwa mingi oyo oza nango so tokutani nde tokoki kosala quelque chose tu vois mais mutu asalaka mutu aza te mpo mutu nyonso abotamaka na quelque chose na ye mutu to abotamaka na quelque chose na ye tu vois. Alors est-ce que des affaires okoyo biso soki na album wana ya Dizzy Smith ya King Kester même mizuno mpe eza na kati bon Dizzy Smith normalement ezali album ya emeneya tu vois bon moni lelo emeneya nzambe apermete ke azala na biso te lelo azala na biso te na bomoi comme makambo na ye ya famille ya bana entre na bandeko susu oyo bana baportaki plainte moi likambo so ekomi na niveau ya justice donc ezalaka mwa mpasi mingi pour ke bosalaka mosala donc roma Dizzy Smith soki justice akati makambo entre bana na bandeko na biso mosusu Dizzy Smith ekobima nango il n'y a pas de problème. D'accord, des affaires, merci beaucoup. Merci en tout cas. Toujours continuer à yo, mais toujours marquer juste une petite pause. Que ta volonté soit faite. Voilà, merci beaucoup de ça, c'est des affaires. Alors, fidèles téléspectateurs, on continue cette émission. Là, c'était la première partie. Et je crois que la première partie, vous comprenez déjà, invité Nabiso, donc Aza producteur, Aza manager, Aza. Donc, ça m'a salara a fonctionné un peu mieux à artiste. Alors, ce que par rapport à l'album Dizzy Smith, il y a King Kester. Donc, Yépé, même Neza Nakati, Azapé producteur, Nakati album wana. Ça m'a rebellé Nakati album wana. Alors, on se dans la deuxième partie. Mais en attendant, on vous propose cette chanson de King Kester suivant et on se retrouve tout juste après pour la suite. Très belle chanson, a fait énormément plaisir à Mbutabouini qui nous suit depuis Angola, na Bosaniote, Vinangai, Mbutabouini, Nzambia Petrol Kokwalunda. Et également, na Maître Coco Kayu Dimisamo, pour une album bien vient à Bisso à parler, Maître Coco, le bâtonnier Coco Kayu Dimisamo, de salutations à vous, na Bosaniote, mon avocat personnel, Camille Yuma, Maître bâtonnier Jacques Zakai, en tout cas de salutations à vous. Alors merci encore une fois na le presse Lungungu qui nous suit depuis Angola pour les macarons de la chance. Bon, vraiment, il y a macarons à chance. Si vous avez besoin de macarons, en tout cas, Lucas et aux macarons à chance. Également, on a comptoir Eval à 007, Fumon pas. Il y a vraiment Colo acheteur, il y a des diamants, na Bananera, en tout cas, on a Bisso chez M. Paz Chifumani. On a des missions toujours depuis Angola. Salutations à Bino alors. Chichi Chilambu, Emmanuel Kondalimba en complicité avec Fabrice Kenikini. Tu rappelles invité pour te continuer. Seconde partie, Nabiso, il y a émission Star on Star au téléphone. Déjà un grand merci à l'équipe au Bazakuna, pas invité. Amoureux Sondemia, Gérez, Céline Chamala, en tout cas, merci beaucoup pour de belles images. Oh, vraiment, on a merci. Et puis également, on abandonne Milalo Tozani, on a Céline Chamala. Merci beaucoup à vous. Alors, toujours, c'est l'appel.
bosalanga signe pour que tu continues seconde partie. En tout cas, la texture na binezoya, tout ça l'effort autant en haut na suka émission, tout mika ko kuta na pina invité parce que na yeb sarabino que mission star en ligne, tout ça ici comme on invité à la place sous ngana na plateau donc to bien en invité, ça dépend ya place hasard, tant des invités ici qui va na bana Bibois voilà donc bana Bibois la venue à Lutumba donc voilà quelque part wana. En tout cas merci beaucoup à Bonon Nilazok Bazakuna. En tout cas tu sais si comment parce que Hermès Arabe moment un petit téléspectateur bah ben non Chanel a besoin sur la invité dans tous ara place monter. C'est vraiment difficile pour que bobinga na numéro nanga et que bosso na pour que parce que tous ara place monter là bozé na fin émission va passer un numéro de téléphone comme ça beaucoup qui bien pour que alors on dit allô? Allô? Oui, allô maman. Voilà des affaires. De retour, toujours continuer. Voilà, tout marque pause. Mais des affaires, mais quand on peut par rapport à les Obama, na ou peut-être toujours par rapport à Jolie Mobiala, na quatre orchestre, il y a King Kesseremene parce qu'on billet à une de cause orchestre on est commis à Azu album wana ya tient la place à King Kesseremene avec Okabula famille mais parce que yope aux aïe motu ya King Kesseremene ya au yebi famille on a très bien mais quand on connaît qu'est-ce qui se passe? Maman, Jolie Mobiala ou Iso Benga Jolie, tout d'abord, Jolie Aza, grand artiste et un Jolie Aza, musicien complet. Jolie a fait la musique qui était pour Azali, il est qui est mené. Jolie a fait l'album Oyo, na kati ya viva la musique, batu babina et il le batu basenga. Ce qui est joli aujourd'hui, avec ça la mémoire, il y a un tant qu'artiste c'est normal. Alors, on les a gagés, Fatou Bazani Makanisa Bolo. Tu vois, Jolie Mobiala, Aza Victoria. Jolie Mobiala Longara na Victoria. Somo Kilezo Yeba. Jolie Mobiala Longara na Victoria. Jolie Mobiala ezalaka un jour Juna Janana akutalaka na Jolie je crois so naza ko se souvenir ayebisaka yeki ah mutunanga mikolo yo talaka boye président Ben Nyamabo danger Jolie Mobiala na Juna Janana bakendaka tina bureau ya Ben Nyamabo kambo na zoloba soki ozana posa ya kutana na président Ben Nyamabo aboyebisa Jolie a coûté na Ben Nyamabo en tout cas Jolie na lingi oya shock star moni Jolie a tout cas nga pende na yawa ndenge na soina juna en tout cas na yé vraiment pour to solo après président Ben à l'époque donc moi paquet mon après si Jolie condition bi Jolie nga na go zoyo siko na shock star mais na lingi ba pro na emene ya te na lingi emene ya sa langa lettre pour na zala sûr que à permettre yo oya shock star Jolie azoka mbongo wana akenda inde pa ya grand frère na ye Kester abise que notala vie na utokuta na président Ben mais président Ben to solo na ye mais président albi avant ye azwanga il faut autorisation ou te pas na yo et mené ya lobi na bi petit nanga lobi que il a vrai boule parce que yo za kundulu nga na za kundulu alors que ça la bien kundulu et za la koto kuna kundulu za la koto mais est-ce que vraiment montrer nous je l'ai dit ça va compte que c'est pas sous grand parti ça les lettres la lettre on a que représenté par Ben Nyamabo azuye asalaka pepe ka ba un mois Jolie akenda poto na shock star na Ben Nyamabo tu vois et à partir à poto ti l'air sali nenge yango salaki ne ay kotala viva la musique ezalaki toujours na poto ne ay kozonga na viva la musique et après viva la musique kaka ndenge vie ya moto ezalaka ekomaki na moment moko oyo Jolie permetaki ke azwa moi repos comme maman Isbibel moi sinaye a préféré ki bala na moi nzela o esenga ibala mais na kati ya nzela wana bato bakoma ko profiter nango ke Jolie akoma pasteur Jolie asala boye moto moko te lola ko telema lo baketa l'église ya Jolie yango Jolie a prier ka loko mais les affaires biso to yebela bon que je me bien la comme pasteur abeta en musique chrétienne en tout cas biso to yebela bon oyeba ngo ndengo wana deka mukile misana mama bros omoni
Pepsoda. Ma Pepsoda comme cher. Mutumuswa azali soka vandi munoko ya solo. Alors pas le ba n'importe quoi. Akolinga lo ba n'importe quoi pour que alo baka on dia vanda calme. Azwa boa tana ya kusoma Pepsoda pala vagabouche na ye mais azwa ka tana ye pa lo ba lo bondira do sukola munoko na maloba olia sukola munoko na Pepsoda. Joli Mobiala assemblée la lokola yo nanga bo sambela ka. Joli Mobiala. Oui, aida Aussi l'artiste chrétien na sur la bango mais azali musicien. Et ça, les musiciens belé, où toujours polémiquer. Et les musiciens mususu, thème naïe, et ça thème biblique. Même qui les oye bangoute que thème naïe, ça thème biblique. Mo qui le monde que ah n'engeni ya sambelaka, n'engeni ya imba panze monzambe te azali musicien, mais apona thème naïe. Ça thème biblique. Alors mususu azali thème naïe, ça thème ya mokili. Mais azali musicien. Kobongo na côté de bonzambe na makomi balé, ils appellent d'autres choses. Mais pour la paix musicien, au poni thème naïe, thème biblique, ils appellent d'autres choses. Voilà, alors ce qu'on est habité, peut-être Pour éclaircir, biso peut seulement certaines précisions. Comme quoi c'est parce que je me bien la zone jouer rôle ni na kati ya orchestre ya Joli Mobiala azana barole ebele o yazo jouer na kati tout d'abord ya famille naye. Na kati ya famille naye, Joli Mobiala. Azali papa leki oyo lelo atikali na komba ya famille naye. Joli Mobiala atali ke bon biso bato tosengaki ya libanda na ya kati na boye ki atuka mission ya mami lela Joli abengisaki bana ya bande ndeko na ye Joli ekobengisa ba musicien nyonso ya Victoria oyo bayaki oyo pe bakina occupation na bango Joli a petit studio pour que azongisa quand même ngongo oyo bato bazosenga ekimate ezala yango Joli azana studio yango Joli azo yemba azo sala chana ye donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup des affaires. Vous comprenez les affaires, en tout cas, Azoluba trop, hein. Voilà. Alors, des affaires, l'autre, mais sûrement, je crois que comme déjà rechuté. Alors, des affaires parce que yo zara côté qu'on a pe na mikilia poto, mais quand on réussit à solution nini parce que ça peut influent qu'on a solution nini oyo bozui ou soit oyo bokoki kozwa pour que musique na biso ezonga pe ko beta makuna makamba ya ba combattant et si là makamnyo ezonga parce que lelo je crois que nous avons informé au début que la musique n'a pas vraiment la baisse, ils ont vraiment quitté, ils ont vraiment assez. Alors, nous, pour que la musique n'a pas niveau. Bon, nanda kuda beta musique na biso. Na ba fête c'est que na mona ka musique na biso beta na wo. Mais ce qui est un problème oyo esengi ya ke musique na biso ndenge yo zo expliquer. En tout cas, wana ezali ekozalaka na mokolo oyo tokofanda ka na sikoyo na kotali songa bo peut-être sikoyo za savant. Mais jusqu'à présent na mona ngani na kobakisa wana te parce que oyo yebi yango ka izo sala. Voilà des affaires, tout comme Manasuka, on a évité le dernier message, moi message par rapport au Nyon surtout sur le bas. Le Basuka, en tout cas, on a remercié quand même. Journaliste nyonso ya mboka na biso ba chroniqueur nyonso mboka na biso toka bosala toujours obozo sala ezaka intérêt mboka na biso ba chaîne nyonso ya télévision na remercier quand même bango donc surtout motemo yo oza na ngode mususu ya soutien ça très bien à remercier onga bengaka dodo mukoko loma mbato mona mobali aza na motema ya ko permettre quand même baninga bayeba kozwa quand même mo eloko bolia eza mo esengo donc toyebaka kolingana tozwa bolingo tokusa yango en plus mama batela kaka poso ya yo oza nango mingi bamela bajaribu mingi bakotisa bahydroquinone même ya kobaka me nasepeli mingi na ndenge ogarde toujours poso ya nzoto na yo donc en tout cas nzambe ayeba kosunga yo mpe poso wana un jour eyeba koservir éducation so ya baninga totikale mosusu jaribu. Merci beaucoup, Tokomi vraiment émission Star en ligne. Merci beaucoup à Chris Abisso Tornayo et prochainement ceux qui ont besoin
pour bengo les sous pour que tout me corrosement ma précision soit carrément ce qu'album est bimi comme ça on a tout bengo ce pour tout me recevoir la soleil belé tout voyez mon sous je nous bien là tout me recevoir quelques précisions sous ils les canaux quatre orchestre mais il y a artiste tout il y a orchestre qui orchestre alors merci beaucoup. Prochainement, petit qui continuer, enjoy bien et bye bye. Bye bye maman, c'est le cas de mon Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Quand on a des affaires, au hasard, manager, producteur, ça vraiment mais c'est quoi vraiment même ils vraiment la carte album 18 mi ou il y a qui est tikaki album n'a limité mais je crois que mon beau qui n'a le but d'ici là tu as déjà album est déjà sur le marché. Et puis à l'école vraiment on belé à produire artiste belé artiste belé pas au continuer que produire baron on sous bazo travailler naie alors na on sous peut que bato musa travailler na bango respecter ba contraté ba beba na nyoso to solo nga miki ko éclaircir biso alors je crois que ba question to zen on to poser et puis à répondre biso pe alors on est balobaka que les bonnes choses ne durent jamais to comme vraiment na souka émission na biso et nous vous disons un grand merci. Après, ça biso ton abino et on l'a d'émission du début jusqu'à la fin. Et moi, je crois qu'on se retrouve le mercredi prochain. Si Dieu nous prête vie, je serai encore là avec un autre invité. Merci à la grande équipe. Merci à Brandon Milalou, à Chichi Chilambu, à Emmanuel Kondalemba, Fabrice Kinikini, l'équipe Mobimba, Hervé Chamala. Merci pour l'assistance. Merci à Céline Chamala, merci. Merci à qui encore à gérer, à notre camérawoman, coucou Nao, merci beaucoup à toi et merci à ma personnel sur RTVS 1. Alors, merci beaucoup, j'ai dédié cette émission comme ça ma petite fille à Joyce Absana et non remercie bien encore une fois et Rouya et partager gâteau. En tout cas, il y a une année, il y a ma fille, t'as comme ça ma chers parents. Oya lingi alanda ba information ya bana Guinée www.klebowa ndio landi makamba solo www.klebowa nde bolanda ba jeune na bino akini ba artiste na bino balobi ya wana soki ndenge nini ya wana c'est du bidon dotika balobi yo sute na makambo yo sute okokate yo